tomoni héritier à l'Ouatana Belonga qui est pas Wenge musique à maison mère a comme qui adversaire ya Igo Lewa de la forêt yango peut-être bon comme ko zong c'est les biloko on attendait. Non. Est-ce que il y a goza différence ya Igo. Poni ata yo moko. Igo za papa afuli biso nyonso na bango. Mais ya boya Non, ngana mwana nga place boya été. Oropal. Peso ko meki ko boya ndeti batuluka ba wera wana ozala bilakeli mabe. Ngamu na yebisa yo po olia na ndaku na ye ovanda pa na ye apesa o chance afula yo marge apesa yemo apesa o teme alaction bato o ba pesa à travers ye c'est toujours nzambe azali kolo take maman ponela nga soni na zonga ezali kama le goût et les couleurs nga linga ka jaune na libuma maman kote na utande o et pas de la forêt yo et mon réponse c'est normal nga la pesi réponse na tout ningi réponse c'est normal. Soki, exemple. On va dans un Angola, tu bandeli concert à Kabushkop, le roi de la forêt Zwinga, na Jesus, na que soit ambulance na Kei. Ah, le roi de la forêt c'est notre papa. Abimi Sabiso Zatobima c'est tout, donc rien à dire. Big Boss le roi de la forêt, tous c'est la formidable, ndé bango pe bazozi là. Trop c'est trop. Voilà. Y'en a et si est comme qui kala na zoye bate, si et si est comme ya no welengi ya manalingi na buaka nanga, yemo lo babuaka. Merci moi na yon peut-être ma kimisio bien dégagé. Nga indena, faut tout la vérité té. Est-ce que Jamaïque au côté Jamaïque na niveau na biso, Jamaïque a aidé ko interpréter biloko nga na buaka kina wenge. Ba monier félicitations à lui pour batali que cacher ambulance sur les likolo. Ba animateur bazayo na bazoko kate. Faut tout le clair. Polémique té. Cacher na tiers interpréter nga déjà na ba Vodacom, ba yoka ki ba bitaza na moi ba très. Et ambulance aya ko interpréter nga nana boa kité. Ko boka na liboso ça formidable. Tu vois a aidé ko interpréter ambulance. Yameye yamvute mat prin ala la bambila se mabe tambusa vina yo normale no kitoko simba pote mone betoko bela liboma dans sa tengu anga ye emete mara nga na pekisa ki sancha yo kakate kindumba makazo zo sala na vi le docteur ige malongi le fidèle ndoi repane. Voilà, je sais que vous êtes très nombreux à nous souffrir. C'est notre chaîne Libanga TV. Et Babi Mikolo na Libanga TV, la naturelle, la kangi ma solo, Libanga TV de ma camp. Hein? Ce que vous zappez, on a toujours avec la naturelle. Et je vous salue partout. Moi, je sais que vous êtes très nombreux à nous souffrir partout. Na Kinshasa, na Libanda Mboka, parce que Babi Libanga TV de, yangonde les autres là, ma plus na kata YouTube. Et là, je vois na France, Aristote Ndaya Mobile Kitoko, Oasimbi Masolo na Katia France, et je te salue là où vous êtes. Na mona ngambo Allemagne, on va venir na Kati Marel, hein? On va saluer les cas toujours qui toquent avec la naturelle. Il y a eu Ango. Là, je vois mon boss, papa Bana, papa Daf Moubama, na Pession Bote, ma Betty Masseng, je vous salue. Et notre bébé Davina, je vous salue encore. Et toute la famille, toi, je vous salue. Vraiment, quand on est dans le bac, plateau, je suis pas seule. Dans un animateur, nene, amboko, bilmo boye, bina kacha masolo, ambulance, Mikolo, les paléois de la forêt Igwe, Yangiama. Et pour l'instant, pour votre information, ambulance Azali sous na katia wenge musique à maison mère Azali libanda ya katia maison mère et nazana na plateau to me campé ko yebisa ba téléspectateur qu'est-ce qui ne va pas avec ambulance. Ambulance bonjour. Ouais, bonjour maman. Bonjour na batutu bala na ambulance Angola, bonjour na batu balinganga. Bonjour pe na balinganga te donc rien à dire par la grâce de Dieu nous sommes toujours vivants donc c'est tout. Voilà, merci. Je sais que non, basé belé baza kolana la naturelle sur Libanga TV et bah c'est
parce que na promettait bon que non le vraiment dans la ngamote dans un animateur ou ningisa mboka to bina kata wenge musique maison mais animateur ya muni nezala ki ambulance qu'est-ce qui ne va pas avec ambulance le to biso sozé pas Igwe de la Forêt te olongwa qui pas Igwe de la Forêt à un moment comme pas héritier Watanabe à mon grande surprise ambulance azali sous pas Watate qu'est-ce qui ne va pas ezanini Nzambe ka ne mutabi destin mutu na pesi moto na Igwe le roi de la Forêt Big Boss Kota Zali bientôt formidable ndeti ba baoze la pe biso bientôt trop c'est trop donc tremplin mutu moi to boki pa wera mama nsongo na moto eyo kaka pasi mama kasi monoka golo bezala kate yango indaka bato babina badiemba ba cimenterie donc to go prouver sous mukilité mais to prouver bon ka pour mona de quoi nous sommes capables ça tremplin bientôt trop c'est trop rien à dire. Maintenant, na kati kaka ya makata mouvement na yo olongwe pas Igwe de la Forêt au CPL o ke héritier Watanabe mais lelo oza sous na kati masolo héritier Watanabe ezanini ozo beta ba gauche droite ou bien yo moko mbika kana ngape na bima na ndenge na ngani tremplin musical eza tremplin za ka dia on a besoin de destin Nzambe pemena le roi de la Forêt déjà na yebana na zoma kambutu père héritier Watanabe za ka tremplin na PCP mbote kotaza l'ambassadeur suprême kokabona mutu ezaka na musique mais na famille totikali famille ba fanatique de ba comme ça en guerre moko boy mais biso yana ndenge mabete de tinga boy eza destin Nzambe na ba entité na nga ba ancêtre ba lobike sala chemin et senga fona le kawana po même na boy Nzambe likola ibike na utaki pa le roi de la Forêt na lega ki père rituel de nabe lelo na trop c'est trop na na new style donc c'est tout. Donc, et pas héritier Watanabe peut-être pour te dire que dans kati ya wenge musique peut-être Kimi Jamaïque leader amnene et animateur amnene na mboka lokola yo aye oye sous ce héritier Watanabe au moni sous ba merci moi na yo peut-être ba Kimi si yo bien ndengani ngai ndena faut la vérité te est-ce que Jamaïque au côté Jamaïque na niveau na biso Jamaïque a aidé ko interpréter biloko ngana boiraki na wenge ba moni félicitations à lui pour batali que cacher ambulance on les likolo ba animateur bazayo na bazoko kate faut ba clair polémique te cacher na tiers interpréter nga déjà na ba Vodacom ba yoka ki ba bitaza na moi ba trait et ambulance aya ko interpréter nga nana boaki te ko boka na liboso ça formidable tu vois a aidé ko interpréter ambulance toke kota ya la team ngane na yaki na boki 5e vitesse na ngama kambutu ba animateur ba ye wana ba yende ko kuta ngasi na salaki do boza toujours na sima na nga lo bande ngane na longwe na ngande bo bwaka mais na zalaki wana tu ne peux jamais ngam na zawa na Mercure sans polémique toko longwa na biso par exemple pembene rituel tanabe mais za na bato musu place avant que je na kati no atoko boyo ko finga mais o senti trou et loko moko boyeke muto yo trou moko boyeza yama bete hein mamnalo baba mettre roza serpent ba yebi ba ange kilunda les nécessaires ba papi masuta atika rabisote ba roko masala ba krisaka chala ba gege mokoso ba tebele bele ba yebi kete non oyo aza tête na monde animation na kisasa so ba compter ba 5 premiers nous sommes là na ne mabete mais pas héritier Watanabe ou melipete hein ou kilongwe pemba la mort que il libanda ou bien dans fait yo boy que Jamaïque vraiment azo que interprète kakayo et na kati héritier Watanabe tobi que ba merci moi na bazar on a peut-être en longwe po merci azali est-ce que ngana ko longwa non kutu ozo tangela ngona do mwana tanga bakomba ba douter po succès comme passi succès ba baotala non new style ba baotala susu tam susu le seul générique ba baozela na mukili ils ont un new style na formidable et le roi de la Forêt nandé mabete na pour le moment pour le moment donc on a ko tanga ka ba douter on a biso que ngana za ngaso na za place okoko le kangate ngande fona s'imposer batikela so ba générique na wenge boyebi mutu musa boka 15 minutes et simbate ambulance eka na diemba balançoire na beti ba charge ba sela ngo du clip ite mais combo tika la charge donc tout ça différent tout ça ba animateur comédien na ba animateur logique o ba sala ba dissertation ba cri. Voilà, merci aux vraiment clair dans ma réponse. Na yo na yo lobby new style. Ba téléspectateur ya Libanga TV baza vraiment na posa ba yeba ambulance aza wapi akomi wapi azo salani. Tout ça na new style. Répétition na biso eza lelo to répétera chaque jeudi na Béni le visionnaire na sayo côté église Kimbangis na village wana. Soko lingo zo pe ba image rep après de tout ça l'émission boy. À tout à l'heure ko beta moto oye wana pe o coller ba image potala
otala bazo travailler ndenge nini po eza le seul orchestre o eza na actualité na minute oyo oh bato musu ba fongoli ba page wana eza ya yoto koti suna mouvement ya bino donc c'est le marquis na bino je peux dire na sous forme le marquis hein non new style c'est que yebi na ote na ba tende ni parce que tobi ke ba parcours ya ambulance ezalaki mais lolo ambulance a commis na new style donc bo bimi pe na bino le rôle ba ya musu ba bimaka ouais destin ya mutu eza nzambe donc na pesi fe na ngai le gérant hôtel trésor na ratsa mokoto place tolala elengi donc tona ma yobi tona ki sasa mutu mso ko lega ba pesi mbote na cadre émission ça la ambiance bato bazola na ambulance sango la faut ba retenir d'aujourd'hui jusqu'à le 29 ba marakia la bazawana le nécessaire mettre marakia la ba tsi ba pakanje yana ba new style na soutien makasi soutien ba mama balata kana tolo soutien nanga marakia la donis ngambani ya jili kintima echeveri muzangu azamone donc trop c'est trop d'aujourd'hui les lotis comme les 29 bo fongola ba compte na bino ba page bo finga bo yoka ezoya mais ko bossa na te Igwe formidable c'est déjà là d'ici là tozo c'est la formidable et yo moi na pe ozo dans mon te moi concurrence voilà yo mon te Fabrice pas beti bina filet pas beti voilà akas c'est que zo ki pete bato balingi Fabrigas maestro ba olinga ka papa ba olinga pe mwana papa na biso le roi de la fonction a beti obita ko tina pe bolinga pe bana na biso po biso mto bombi tembe kufi kiyokelelele kiyogi atato yo shaligi gani pakalingomba boma tembe ti ogoyoka baoyoka. Voilà, merci vraiment, c'est la maître de l'émission. Ambulance tozon appelle moi que moi Simon parce que baloba mutunyo soza na idole na ye hein. Les ateka obimika boniti biso ba mama betima sengu ba sali bala naturel na kati ya Libanga TV. Hein vraiment ambulance idole na yo vraiment na kati ya animateur animation eza vraiment na Bubateri ye ayaye anga june tigana lela you juna mba abutabuga Nzonzo, oviviona. Somi da. Balobinga na simbi kisye lekele anga. Yoka vona kota kina ba vone ko kaso pe mungongo okufi. Donc viona soki to za Japan ye, c'est to mona ba biki to ba na kati. Ya vena biso na. Donc ezaka ka donc idole na yo eza Juna Mbafa et pa Juna Mbafu, les bogards de tous les animateurs Japon à la Taragitoko. Ya mona be biso pe to bundaka un jour to koma mais to komi pe déjà to ça na génération na bino ba animateur baza ebele o za la maso fan pe la ndako parce que tu es chez toi o za la télé o la ba bloc zo bima la génération na bino wa to uti pas ba papa ba idole na yo maintenant ce qu'on a génération na bino master ni no mona que soka boa qui vraiment ambulance nzote ningani ne me touchez pas oh j'en ai marre ne me touchez pas oh Eric Mandala. Lorsque je t'ai vu danser toute la nuit dans un bar, et quand tu m'as vu, tu as fait semblant de ne pas me connaître. Et aujourd'hui, te voici revenu vers moi. Donc, Wazabilo, on a un ba wol tam suna rosenga, vena biso awilo longomba. Tu n'as kepe kota makitosh, tope na sengi innocent, tope na sengi mutumobo featuring na ngana beta ona mutumobo na roge pas de king, hustler. Voilà. Les pros, Fali Poupa, na yepe ba et kangami. Comme tu dis chérie Limbisanga, je te pardonne. Comme tu dis Nagozonge la théo. Comme chérie aime tes belles ambiances. Moi je vais l'amener dans un bar. Allez toucher moi partout. Et ça bilo mozo yawana. Mon abet on te. Ozo qui m'a la question en ambulance. Ozo qui m'a la lobby na génération na bino. Hein ba 5e génération. Tout le monde Bercy moi na bazawana. Hein tout le monde ba Jamaïque. Qui tout ça l'émission ba tout ba pour ça ba comprendre. Ba na bina génération na bino. Hein animateur ni le monde que soka qui vont m'habiter. Ou vraiment peut-être à comment omoni batoise belé na mokili so na tangi par exemple marakiala tam susu Charlie Mpaka o sepelate so na tangi Charlie Mpaka tam susu mvuluza o sepelate donc muto mutazana ba fanatique na ye o balingaka ye mais yo poza na muto e bake no maloma papi si bambi Luxembourg nanga na ba papi si bambi Luxembourg na vandika boy monzete nzila na ba vekasti to kasongo so na kotika bilokos TV congélateur yo fele so na koti boy nazana ba ba maître Waza suprême nazana ba trésor garçon cher na ba JM Boda bilambe belé Aris Panda Masalangai Rodrigue Makaya Lerbi Makaya Kevin Lolo fils du roi Aza Beni do avimba na kati Eric la pape tozo zela pe ba plango
tozozela pe ba plango Eric Furili et Donald Trump babi boss azala muta mutu te tete ndai maboko bank boss azala muta butu te ndenge to bwa keli tete ndai non aza beni ye moko afungwa matalité o fe kota yamei yamvutema alala pambila semabe Voilà, merci beaucoup. Apangusaka pape mouchoire mutoki apangusaka pape mouchoire mutoki pape toye pepe yamei yamvutema prin alala pambila semabe tambusa vina yo normale nokitoko simba pote mone betoko bela liboma dansa tengu anga ye emete mara. Vraiment ambulance na moni ozoki makaka na question na ngai hein ozoki makaka futu na danse wana ezani ezali pepe godo pepe envoûtement combat danse vraiment envoûtement nani atindaki yo nani abengaki yo moko yaki tosangana osimbikisi olingi yo bela liboma yango tobengani yo yamei envoûtement. Et il y a le rep. Merci beaucoup. Ambulance, place au outil, na place au commis. Siko, différents ces années. Tata Nzambe leli, baposa ya nzoto yo. Mama. Chargé par Vezola, maravila ndege de yo muzungu. Mwasa lingi kabelo, charge mibali balinga kotombola. Atombola matisa kitisa, ngecha mene mama. Leli no welengi ama sikse bele. Nga na pekisa kisancha ayo kakate. Kindumba makazi ozo sala na vi. Lele. Docteur Ige Malongi le fidèle. Ndoi. Repani dona buaka déjà na binisa mukili. Siko na trop c'est trop. Na kunza odo papa Tomi. Tozo bloquer mukili. Gauche, yamei, brr. Yamei, brr. Ah, ngai danso yo leo na rap. Dansa lokolo kaka. Mais quand on peut expliquer aux téléspectateurs la question dans le lobby, place au Woutaki, la place au Komisiko, différence ces années. Nous avons tracé Siko ben chemin. En plus, mon kilinde bando talelanga, bando talelanga plus. Voilà. Et le cas na osepela, on a pour le roi de frappe, pesenga ta directive. Bah, ne bando talelanga. Nande ba motel nga lelo e komi plus ba tumso azaka mais ba tumso ba bi ambulance comme quitter pas Igwe le roi de la forêt yebana ki nyonso mais na kati côté au komi ambulance vraiment ba lobby ozo kana mon so succès ate o ya kuto kozwanga te voilà o le ambulance boni wa so succès ate même bande ko na nde ba telemi bo linga te to sala émission ya telema yoka bande ko na ba masala ngai ba télé donc eza mu pepe ngiringoto yango to ça. Donc, ambulance sango la sala déjà trop. Mais na biso place dans zalaki pas le roi de la forêt déjà fou la guerre. Et pourquoi papa l'action ko pêcher? Ce qu'on a zo pêcher ngamoko. Pour so pêcher nga ko pesa boye na rolia na ndosenge kaka. Mais ce qu'on a l'action nga zo pêcher en plus ba tuna minute ba hotalela nga sko trop ko le kande na zaki liboso. Ma mona ebisi yo d'aujourd'hui jusqu'à le 29 au moins on na ko bouger mukili. Trop c'est trop ezoya. Sauf qui paie. Ya le quoi kakebeti mutu mutu ba zo nani lo bolali coucher. Yamei. Voilà, merci pour la réponse. Ambulance, balobi batu, la groupe de bozaki na kati ya héritier watana beba misusu ba komi kozonga, ba komi kozonga ti ba padash c'est padash romo zonga ça déjà na kati ya héritier watana belelo pe soki balobi keno ambulance ozonga koki ozonga. Non, kozonga za nango pe mabete eza destin nzambe ka ninga na lobana tsaka nzambe liboso. Pour moi je suis Mercure de Noul Jaran signé par lui-même Am Jagalaïta charge na travers na bazayatoun ba maman ba Delil Cécile do avana sali kamuna tuna na bango. Je suis un responsable. Moni so place rola la même ezate ozana pédicerte. Okoma ki yendi. Moni mutu fozala kana to va ino boeti ndakuta msuna zoki mo retard mais lelo papi si bamba tini mo loko. Na rapidité nyonga batu exemple. Donc yo so za a cité faut vendre son moral na yo ezala si conseil na opesaka na musique na biso so ozana a cité olali pa ambulance mabe okepa na nyo mabe okebo mabe eketino ke simba kisi ono be liboma falo zata na kisa musique ne babage to zo kisa musique yo ke simba ya mbongo exemple ngana opesaka conseil
biso confrère na biso to pesa ke kaka nini suspension pour na conduite na ye ye moko miyebi azan de koto zala ine to ko tanga ba mabete po biso to bundisa au sommet to bundisa ba masati donc bonne chance kota kei nde bolobi na ponga na ebité kota kei bonne chance na ye mais azala kaka si et te ba peso mbongo kela na ndumba okez hotel okesala bodo oza cité mabeka yango frère ba question ba réponse ne pesinga moi elo romona ko tuna lisusu po to moni héritier alo watana belonga qui pas onge musique maison mère akomaki adversaire ya Igor Lewa de la Forêt yango peut-être bokomi ko zong c'est biloko wana tondeni non est-ce que yagoza adversaire ya Igor poni ata yo moko Igor za papa afuli biso nyonso na bango mais ya boya non ngana mona nga place boya ite oropal peso ko meki ko boya ndeti batuluka ba wera wana ozana bilakeli mabe ngamu na yebisa yo po olia na ndaku na ye ovanda pa na ye apesa chance afula yo marge apesa yemo apesa oteme alaction ba to ba pesa à travers ye c'est toujours nzambe azali kolo aza beni ngana lobi na ngati mais na mo be place ba boyeli le roi de la forêt mais ko compare ba wera wana na ba JBT na ba biso ba petit peuple nous sommes des petits peuples tu vois ba wana baza ba monument le roi ba Koffi Olomide ba papa na biso Koffi Olomide ba to tikela mo papa boziana ba papa na biso ba nyoka longo tu vois donc baza ba au sommet ba monument biso tout wana biso ba petit peuple à part ba vie na biso net ba leader na biso bazo cartonner mikolo net ba King Fally Ipupa ba faire gola chetani gola c'est tout so dosu ba Fabrice Maestro tokena c'est tout aux autres qui n'aiment na Fally Ipupa na c'est si au moins boye pas dans la sima ambulance ndimi vient nga faire gola ndeni non mutaza na sima biso des photos lo ba o eza bien na ndimi soupe confrère na nga bina filet asale succès na ye mutu msupo ko mona ba l'équipe na bina filet bina fait pas l'équipe na banzembo mo estomac na ngeli ya nyoso c'est tout voilà moi le ce qui balobi ambulance ozonga entre wenge musique à maison mère ozonga et pas héritier watanabe oko préférer plus ozonga ndeti yo pena so ba exemple pose exemple ndeti yo boyo ponela nga so ba zona zonga pa ngana yo bandeni yo ndefo pona tenga na sengi sko yo excusez na sengi atake mama ponela nga so na zonga ezali kama le goût et les couleurs nga linga ka jaune na libuma mama kote na uta ndeo et pas de la forêt yo mon sko réponse est normale ngala pesi réponse na tout ningi réponse est normale soki exemple wavona zonga so Angola to bandeli concert à Kabushkop le roi de la forêt Zwinga na Jesus na que so ambulance na kei le roi de la forêt c'est notre papa abimisa biso zato bima c'est tout donc rien à dire Big Boss le roi de la forêt tozo c'est la formidable ndé bango pe bazo zela trop c'est trop yona bara et si comme ngikala nazo yebate si ye et si comme ya no welengi ya manalingi na buaka nanga ye mokalo ba buaka zo balo Jonathan bolingi ye nik bolos o tena kenda nalinga ga tena buaka na okende po batu bazana ko ganga pete sala fo tozana quartier batu ba otala tala ngai bon il faut kota ndeti trop c'est trop kota kala mingi te aya ya titi ogoyoka ana yena vina nga vona nga vina nga juna mumbafu na trop c'est trop wana eza single bon ça la nini ambulance à Oboaka na combien de chansons comment les albums mais na 4 albums te soustrait à 2 titres pour bientôt monsieur Zobima décembre tout ça na studio to travailler arrache-pied na 2 titres to pesa chamoko na générique mo to benga trop c'est trop album eza esprit pour chose un esprit te au cause c'est l'envoûtement makambuté chose un esprit envoûtement réseauté et ayant to pesa comme esprit toujours travailler arrache-pied Eric Lapape bana posa ba yoka ba Gile Menga Platini Menga ba Baby Lukula ba nani ba tebele ba maître waza ba tout ba Roko Masala donc toujours travailler générique d'aujourd'hui jusqu'à le 29 il y a décembre pesa tous na studio ba chanter ba travailler biso pe toujours travailler sous donc tous nzoto na nzoto ndenge to lo ba nzoto boy tous ka boy so meki mukeke boroko ya pe so nga pe na meki donc muta ko ezati pour d'autres travailler na za tout nous c'est que marambouté ça normal. Merci le connu Yassika Omemi na katia groupe parce que Ebisinga et Boza vraiment na groupe en tant qu'ambulance animateur munene ya mboka na katia République démocratique du Congo ba yebi libanda mboko yebi et le connu Yassika Omemi vraiment na katia groupe na bino. Nga na beta déjà babiloko oyo nga linga osala cri lo quoi dissertation.
conclusion, introduction, conclusion, développement. Nalinga crifo loba. Nena boke ba charge, ba nini, ba diemba, ba il faut kota ba cimenterie. Ce qu'on a turoyo, taoyo, ezayanza kafe, tutu. Na botamaki mwana lelo na koliboye, il faut nazo conscience. Donc zo conscience, yati ba sombela oka li papa na bino. Faut ba genga mo pe na 1000 na ngana li mère pe, na pe li papa o etskeli bana mikebalia. Turoyo, taoyo, ezayanza kafe, tutu. Na botamaki mwana lelo na koliboye, il faut nazo conscience. Salande tozo mata na nzete, matisaka na nulokolo. Ponzete sozo mata fo mataka. Après na supporter mwane, patienter na boakite. Olinga kinde mbongo supporter na futa kanda kwe kwengendende na lesaka libota supporter. Classe comme fait le président Fachi. Merci papa. Nek de jour ouais. Yana bi supporter charge mona musa komi fazer pour maman zo ko supporter. Waneza eli kamboko kamwe mwasa ndumba zwili bale eloko zolekela ba master mwasa ndumba zwili bale baboti pe bazanfa basali pe fami yo mutola taka jipa mulai obondelaka mozwite ba oyo badendelaka biso ba jipa milai baluki mambala mwe pukutukutu yamai yamei yame avutema donc ezo yakala mingi te nzambe baluto libaya emesana na nzungu pona balola na tiebe pise na yogi nzunga pona balola Karine divanga zo balola Pamela Musasa mizika new style kitoko guin. On a beaucoup de choses pardon donc sukia ouais to sukate bilance babi trop c'est trop le 29 déjà à tozozela programme mes andengeni ni mouvement mes andengeni parce que babi que non ils ont cartonné vraiment kalaté na katsa Congo trop c'est trop à bientôt nana générique mo kalamingi tege ya eza culture générale pour les enfants des eza na ben encore culture générale pour les enfants yana mwana muso atanga classe ebi lac résiduel te lac de montagne te. On peut ngasku na yana eloko mo générique mo na boka ba mo wero bangwelo lac de plateau nalingo beta ngo trotter batumba ma idemine Tanganyika Albert qui vous sont des lacs et des montagnes au Congo j'ai un premier cadeau aujourd'hui j'aime l'offre c'est moi le cadeau prends-moi un cadeau bah ne me touchez pas oh bang bang j'en ai marre. Lorsque je t'ai vu danser toute la nuit dans ces bars et quand tu m'as vu, tu as fait semblant de ne pas me connaître. Et aujourd'hui, te voici revenu vers moi. Donc, bilo mon obété, bah français sikoyo. Tout là, c'est maintenant mon tout. Comme tu dis, chérie Limbisanga, je te pardonne. Comme tu dis, na kozonge la te oh, oui oh, chérie, prends-moi à le faire. Donc, na yana français. Oui oh, na yana ba kiulambisika dieko, nani udidie, yaya londa. C'est moulé Mercedes, yago voandila, emitinge, America, buka mapeka. Na est-ce que le bilan moi va vieux Juno na zongi si Jesus. Donc plus 243 89 13 07 004, tout déranger votre balali, ba vandi donc. Mot de la fin pour mot de la fin trop c'est trop bima. Trop c'est trop et ça na ba conseil. Ba na libala na bolingo mama. Na libala na bolingo chérie salaka na tendresse mama lengela libala papa salaka mama zala toke brr kiyoke lelele kiyoki atato oyo izole lisanga titi ogo yoka yango ndezo ya pona boyo na bo bina o senti nguya moye voilà merci ba dédicace ba mbote na yo ba tutu balandi biso mon émission senga fumo ambiance nous sommes créés par Argile nous sommes des humains. Ce sont des ayatoun, des mamans, des délices ici, des mercure qui sont créés par le fait. Bon, bah, ça m'a soumouté donc. Chaque jeudi, tu as Sayo béni le visionnaire. Ils ont Kotibo et Sayo. Tu répéteras le 16h, 17h, tu as au coup d'orchestre, au grand complet. Rien à dire. Bah, tout. Donc, le lot, ça date, ça le lot, toi, le 40e. Le 10. Le 10. Tu te comme le 29. Le 10, tu te comme le 29. Trop, c'est trop, bima. Bah, tout. Bozaka après. Bato Angola ba héritier vont ma casquette honnête bato tout ABC na pesi mbote base na ngai petit na nganani bato tout donc maître Marakiala notre CG azawana nazo préparer déjà pena ki kota rep merci na ndebo yo yamba ngai merci na bato ba telle émission oyo merci na bato ba finga biso na ba commentaire na bango merci pena ba commenter
Donc rien à dire. Merci. Merci Ambulance pour l'invitation et au représenter au CP Listinga. Merci vraiment. On est arrivé à la fin de notre émission. Là, c'était la naturelle. Quand tu es le bas, moi, c'est à moi, Judith, toi, et la fille, ça, intro qui non, on a pessi binonio son beauté. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre partout. Donc, comme il vraiment la souka émission, na biso, na zakinga mote, na zakina ambulance, na pessi bino vraiment beauté. À Mingila, je donne aussi à ma maman Betty Massing, babi, journaliste internationale, na Katsa Libanga TV, maman, au Alaxara, toujours la naturelle, msala, yango msala, les osala, ma pe bozo komo nango. Et là, je salue encore mon boss, papa Dafumbamba, papa Bana, et au Alaxara, msala, senga, et l'autre côté, chez nous, c'est le boulot. La pessi bino beauté, et Aris, na Paris, et là où vous êtes, papa na Peshombo, te babillonné au sabona plus, na Katsa Libanga TV, ozo mérité chaque jour Libanga na yo, et là la moni noko nanga, babi papa noko abana, parti à Luanda, à comme la naturelle na zoka yanga te emery mayaba, yayo yango yo, je vois encore Serge na France, na Peshombo te, et maman Charlie Kiampa, je te sali, docteur Kapiamba, Patrick, je te sali, docteur Jules Autre m'a dit papa de maman, et Rosette Kibambe, je te sali, et Naomi, je te sali, et tout le monde à la centre médical Dr Lutete na Pesibinombote et toute ma famille toi na Pesibinombote. On se retrouve à la prochaine numéro. Bye.